Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini bato tango bayokaka ba information biso topesaka bazalaka un peu sceptique pona koyoka pe kolanda oyo biso tolobaka, me bazelaka tango likambo ye kokweya nde bakomi koluka radio Zoomel 1000 papa Roger ou bien mama Rosalie po ete bameka kosolola na biso po ete bazwa solution na makambo oyo tolobaki. Bandeko babolingo boyebi mikolo elekaki topesaki bino basango pona koyebisa bino ndenge nini bato ya ambassade ya RDC na Berlin bazali koescroke bato, bazali kosala ba manevre bandeko. Me bato mingi tango toyebisaka bango topesaka bango meme stratégie ebele bazalaka ya kolala. Kasi lelo ndenge tozali koloba bandeko babolingo po toyebisa bino ete tango biso tolobaka bato bamonaka biso lokola bato ya maboma na minito ndenge tozali koloba ndeko mobali moko awuti kosolola na biso na telefone, ndeko mobali awuti koperdre mosala na ye likolo ya ba escroc ya ambassade ya Berlin kobanda ye moko na ambassadrice pe na basali na ye oyo bazali kosala kuna na ambassade soi-disant bazali kosala pona mboka nzoka nde bazali kosala pona koescroquer bato pe komonisa ba peuple congolais pasi. Bandeko babolingo na koyebisa bino ya solo il faut boyeba yango ete mboka na biso lelo soki ezali kokufa te po lelo ndenge bazali koloba ete gouvernement ya Joseph Kabila oyo bazali kuna na Congo nde bazali koboma mboka, kasi bato bazali koboma mboka tozali na bango kaka na poto pe bazali koya kokosa ba makambo nzoka nde bango nde babomi. Bandeko babolingo, ambassade ya RDC na Berlin ezali ondire lisanga ya bakuluna en cravate oyo nde gouvernement ya Congo etindela biso. Ambassadrice akoma lokola mwana mobali oyo ndenge balobaka akosa tala te. Ambassadrice lokuta kota eti na misisa ya nzoto alobaka verite te. Soko lingi koyoka ambassadrice alingi aloba seke basali mwa papier moko pona kopesa na bakongole kolakisa bango ndenge nini bapri ya bapasseport emati, ndenge nini bapasseport bakongole bakoki kosala pona kobakisa mwa mbongo na oyo etali bapasseport. Me bandeko babolingo ndenge tozali koloba ti lelo bato mosusu pe basali bambula nano bamoni ba passeport na bango na miso te
mais tozali kokamwa à chaque fois ambassade ezali koprésente baliste toyebi te soki ezali baliste moko fantôme. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete oyo ndenge balobaka apparence trompe. Okomona ambassadrice okotala photo na ye na internet olobi oyo mpenza mama Bosembo nzoka batindeli biso mpenza mama Kuluna. Bato oyo bazali koboma mboka oyo bazali koyokisa ba peuple congolais soni. Bandeko babolingo tozali koyebisa bino tango nyonso ndeko tika kozwa mbongo na yo kokende kopesa na bato ya ambassade ya RDC na Berlin po ete bazali bato oyo soki bazwi mbongo na yo ezali lokola ndenge tozalaka komona kala na tango ya deuxième république oyo babengaka yango bindo ke opesi mbongo après ndenge bazalaki koloba ete nguma ameli yango. Nde lelo oyo bato oyo bayeli biso na ambassade ya RDC na Berlin bandeko bayeli biso mpenza kolakisa biso système ya kimona meso ndenge nini escroquerie ekoki kotambola. Bandeko babolingo mwana mobali abengi biso alobi ete mosala na ye oyo azalaki kosala aye koperdre yango mpo na nini mpo ete na mosala balingi te kozwa carte ya séjour oyo ya vert bapesaki ye mpo ete baséjour na ye oyo batieli ye na carte ya vert na baséjour na ye oyo ndenge ezalaka na passeport ezali ndenge moko te. Alors mosala ezali kotolere dire ya baséjour oyo batieli ye na carte vert te mpo ete contrat na ye ezali kaka prolongé à partir ya séjour oyo ebandi à partir ya 3 ans. Ye sikoyo na carte vert wana batieli ye une année. Ndenge tozali koloba boye mwana mobali lobi autaki kozwa mokanda basili kolongola ye pe mosala ebebi. Nde mwana mobali autaki kotuna biso ba mesure nini akoki kozwa pona alobi ete tala mwana mobali wana keide meme mosika bandeko alobi ete akomi na ide akende ti na Berlin atelema na mwa kwe moko soki amoni kaka ambassadeur donc basilana na ye akozala na mbeli donc asasa ye kaka police aitinda ye na prison. Toyebisi tolobi ndeko kosala bongo te po ete tozali quand même na mboka ya mibeko mais merci na ndenge osengi conseil eloko topesi ye kaka conseil akende kaka koluka avocat alandela bamakambo wana pe s'il s'agit ya kokoma na justice bakende ti na justice. Bandeko bakongolais botala niveau nini oyo bato bazali koloba ba autorité ya mboka ndenge nini bazali koyokisa mboka soni. Tozali koyeba te soki Joseph Kabila bamakambo oyo azali koyeba yango to te. Bandeko babolingo tokoyebisa bino eloko moko ete moto moko te akanisa ete radio Zumel 1000 ndenge biso tozali awa tozali kaka koloba bamakambo oyo soki tomoni ete mpo na faveur mpo na mboka nde tolobi yango te. Bandeko bino bapeuple ndenge bozali awa soki tomoni ezala ta bakonzi basali bino mabe biso tokotombola mongongo mpo na koloba. Bandeko babolingo likambo ya escroquerie oyo ambassade ya Berlin ezali kosala na banzi toloba yango utakala na banzi biso nde tozali bato ya liboso oyo totombola mongongo pe toloba malgré bolobaka ete biso tosalaka mpo na pouvoir. Bandeko babolingo nakoyebisa na bino ete oyo bazali na Berlin bazali bato bazali kosala mpo na mboka te bayende kosala commerce na bango s'enrichir et puis tango mikolo na bango kokoka basi s'enrichir pe bazongi na mboka bakei kovanda. Bandeko
bapesi biso ba liste ya bato bazali kosala bato ezalazala kuna na ambassade oyo bazali kolia bambongo ya bato a complicité na ambassadrice na kombo ya mama Shakembo. Balobi ezali na moto moko kuna bazali kobenga ye na kombo ya Monsieur Liaou. Balobi Monsieur Liaou wana azali spécialiste na lokuta bandeko. Balobi soki aza kokosa yo na telefone okondima te. Bandeko babolingo. Biso tango toyebisaka bino makambo ya ambassade. Bozelaka kaka nde likambo. Tango ekokoma tina suka nde bolobi bato azumel mil tala makambo bolobaki. Biso pona likambo ya Monsieur Liaou oyo tosi to denonsa yango. Toyebisa meme to Papa Botamba po azali na Kinshasa soki azalaki awa alingaki aloba Papa Botamba si asolola meme na Monsieur Liaou. Monsieur Liaou wana basolola na Papa Botamba pe alobaki ete bato oyo bazali koloba makambo ya passeport bazali kokosa. Mais après tout toyaki komona ete bato ya ambassade nde bazali kokosa. Bandeko babolingo tozali koyebisa na bandeko na biso ya ambassade. Botika komonisa bandeko na bino ya Congo pasi. Botika kokosaka bandeko na bino ya Congo. Po ite makambo bino bozali kosala un jour ekotournele bino mabe. Tala moto oya uti kobenga biso azali koloba ete akomi na suka andimi prison alobi etakende na ambassade azala ta na mloko moko soit mbeli atelema na mwa nkwe moko boye soki amoni kaka ambassadeur basila na naye mbala moko andimi kokende prison. Botala soki moto komi deja na baide wana. Pona nini a perdre mosala na ye likolo na bino. Bato e bolobi boye po bosala pona mboka ke boyende po bo détruire kutu ba diaspora congolaise. Et comme on dirait que ambassadrice onde moto abengisaki bato yango na poto afutela bango batike baye awa sikoyo kaka na bambongo ya bato wana nde ambassadrice akomi kosala n'importe quoi na bambongo na bango. Bandeko congolais na ebisi bino boye oyo nyonso to alingi kokende kosala passeport na ambassade ya RDC na Berlin ameka lisusu te. Po ete na minito ndenge tozali koloba tala ndeko oyo auti ko perdre mosala na ye. Tala siko na mote toyebi te bandeko toyebi te biso topesi conseil na ndeko mais toyebi te azali kokanisa siko na miniti na motema na ye ezalaka oyo biso tolobi ndimela biso po tolobi ete aluka avocat po ete soki alobi aluki avocat te ke asala oyo ezali na motema na ye ndenge alobi ete akende na Berlin azala ta na mbeli eloko moko bopo asala ambassadrice mabe andimi prison. Bomoni ba makambo ngo place ezali kokende ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo ba makambo oyo tozali koloba pona ambassade na banzi ete boyebi ezali ba makambo oyo biso tolobaka yango bien avant pe tokebisaka bino. Tolobaka ete bokeba pour le moment ambassade ya Berlin azali nanu na mesure te ya ko servir ba passeport ya bato po ete ba passeport ya bato kangami ebele. Moto moko akende kosalisa ba passeport lisusu kuna te. Tolobaki yango bien soki bolandi ba émission na biso bokoyoka. Mais na komprenaka te ba congolais esika ya makambo ya lokuta nde bakimaka mbangu pona ko embrasser. Esika makambo bazali koyebisa bango vérité nde ba hésitaka. Yango no moni ba congolais baza kotikala kaka bato ya pasi. Tolobaki yango moto kende ko boka lisusu ata 1 centime na ye na ambassade ya RDC na Berlin te. O ete bato wana bazali bato ya lokuta bazali kolia bino bambongo ya pamba. Bazali kozwa mbongo na bino après avoir soki ko tourner yango ko travailler yango.
selo ba bénéfice bazali kozwa nde bazali kosala ndenge nini ya kokomande quelque passeport po baloba ete non bazali kozela na ndenge ya Congo bande ko ba biloko wana nyonso tu esi eyebani nango eloko ezokamwisa biso na ambassadrice mama mobimba oyo ke mama na bakongo mama ya Congo oyo bakoki kopesa respect mais azui ki respect na ya bwaki na mai likolo ya ba 200 € oyo bazali kopesa pona ba passeport andimi na ekutu o ndenge balobaka teka molimo ambassadeur andimi na ekutu ndenge balobaka tia mutu bakata akoti na ye na kati ya esprit ya komonisa bakongole pasi likolo ya kozwa bambongo ya bato me bandeko babolingo tala na niveau bino moko bato ya ambassade bokomisi bato mosusu na niveau ete tala babiloko mosusu bakomi kokanisa eloko tozali koyebisa na bino kaka bandeko ya ambassade bosala nde sikoyo okeba bosala keba po ete makambo biso tozali koloba ezali liseki te moto awuti kobenga biso asili koperdre mosala na ye mpe ndeko mobali oyo azali na kanda ya kosakana te bandeko ya ambassade makambo lelo bozali kozwa yango lokola liseki me ndenge tozali komona makambo ndenge ezali kokende ekosuka mabe bandeko nazali koyebisa bino makambo oyo ekosuka mabe po ete modele mwana mobali oyo atomboki na niveau ya telefone vraiment nasengi na bino bandeko ya ambassade botala nanu ka ya bato oyo bapesaki bino kame bambongo na bango bolakisa bango teke bino boza bagang po ete modele oyo moto na moto ndenge ayeki na poto ya bino boyebi yango te moto mosusu azali wana koma awa asiportaka ntango mosusu ebele ya bato kuna na Congo alors bino boza komonisa ye pasi awa likolo ya mbongo ya motoki na ye moko tala moto akoma tina niveau aloba ete na ndimi nakende prison nakokende kaka na kwe moko bo na vandela ambassadrice Coussin tina komone kaka na angle moko boye tosilana botala mutu soki akomi koloba langage ya bongo ata bino moko bandeko na banzi ete babiloko oyo bozali komona lelo bozali kozwa yango liseki mais esengo na kozwa bambongo ya bato kaka ndenge tozali koloba boye mokolo ezali oyo tokopesa émission mpe bokoloba ete bato ya radio Zoom El balobaki yango avant lokola bato ya ambassade bazali kozwa bamakambo oyo bamaseki etali bango po ete modele mwana mobali oyo aza koloba na telefone ngai moko naza kosentir mwana mobali voix na niveau na telefone mongongo na ezali kolenga namoni mpenzaki mwana mobali akomi mosika mpe esengi ete ngai moko papa Roger nameka kokalme ye mais ça reste à savoir est-ce que andimi makambo ngai nayebisi ye mpo ngai nayebisi ye nalobi ke ndeko luka avocat pesa makambo na avocat na yo po ete avocat alandela yango bandeko botika quand même kolinga ko faire chauffer mitu ya bakongolais botika vraiment toza kosenga na ambassadrice ya Congo mama Shakembo ozali quand même mama zongisa bu motema ya bo mama kozala na motema ya ba papa oyo te ya po ete komi bino nyonso na motema ki escroquerie moto nyonso komi kaka na motema mabe donc na Congo moto malamu aza koyeba na lisusu te ezala bino bato bozali kosala po na l'état bokomi kaka ba escroc vraiment bato bazali kosala mbongo na bango boyebi pasi ya poto ndenge ezalaka ntango bozali kosala bamakambo ba passeport bolobi ete na moto 3 mois bon respecter quand même 3 mois yango mais lokola ntango mosusu bino bozali kozwa bamakambo bamaseki bino moko bosalaka kaka bamaseki na bakongolais toyebisaka bino ntango nyonso mitu ya bakongolais awa na poto esi echauffe bino bozozwa yango bamaseki tala moto akoma deja na ide aloba ete asifutela bino tike ya train akende kozela ambassadrice na kwe moko boya banda kotala kobanda ntongo ti pokwa atalaka na esika nini kwe nini ya kobimela
soka moni eba silana tala na muto koma na ba ide wana na banzi ete na sengi na bato ya ambassade bon régler ba situation ya ba congolais po ete ba congolais mitu na bango esi échauffé na banzi ete oyo ngai na kokoloba yango na me ezali pasi pe mawa mama Rosalie na zongeli o maloba bandeko babolingo vraiment ezali pasi mingi pe mawa komona un congolais a perdre mosala na ye kaka boye likolo ya bato oyo ya ambassade ya Congo pe congolais wana donc koloba ete abandeli ya zero alukaka lisusu mosala vraiment tokosenga na mama ambassadrice en tout cas zala na motema ya bomama zala na motema ya bomama po ete na minito ndenge tozali koloba toyebi ete plus de 600 congolais oyo lelo bazali kozela ba passeport na bango kaka dans 3 mois kaka kokosa lelo oyo bato mosusu balobi basali mbula mobimba ba passeport na bango bamonaka te pona nini po ete ekiri ya bato ya lokuta oyo ndenge balobi ete ba escroc bavandi kuna tala bato bazali kokanisa ete ambassade ya Congo ezali kosala makambo ya mboka nzoka nde bazali na moziki monene oyo bazali koescroke bato bambongo ya bapasseport ti lelo ndenge tozali koloba bato mosusu nzoka bazwi bapasseport te tala lelo mwana mobali oyo ekobenga biso mpona koloba ete aperdre mosala na ye me bandeko babolingo boyebaka yango ete bango moko nde bato ya ambassade bazikisi mitema ya bakongole baluka pe ndenge nini bakoboma moto wana tango biso tolobaki bakanisaki ete ya bato wana balobaka me lelo oyo kaka makambo tolobaka tala nzambe lelo akomi kosala moto asi aperdre mosala na ye pe mwana mobali wana akomi na niveau moko ya kosakana te me topesi ye conseil soki ya kolanda toyebisi ye pe ezali malamu mais eloko tosengi na ye kaka ameka jamais kokende kovandela ambassadrice kuse ndenge alobi ke soki amoni ye basilana andimi kokota prison tosengi na ndeko mobali vanda kimia sala oyo biso tolobaki na yo luka avoka na yo bomema makambo na ndenge ya nini po ete okokende ata omoni ambassadrice ntango mosusu okomenase ye okoki kosala ye likambo moko bi otyembeli place mabe ou bien kufi yo koti prison ememeli yo bangambo zongisa motema nsima kanda efutaka te ndeko luka avoka na yo mema makambo na yo na ndenge ya justice avoka na yo alandela makambo na yo bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana mpona ambassade ya RDC na banzi bandeko bino moko bouti kolanda ndeko outi kobenga biso a perdre mosala na ye ezali pasi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi bouti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci